Christian Mazaika. Bese merci ndapesi biso bakaye na babi biso bafala bese merci. Nzamba pambola Pasteur Salem. Merci Papa Salem, Nzamba pambola o. Na passé 6e. Topesi Papa Salem merci pour taper sur biso bakaye biso bana fala on topesi merci. Na remercier ka merci pour apesi biso bakaye Nzambe abatela ekaka. Merci Papa Salem de repesi biso bakaye. Napesi Nzambe merci pona papa na biso na oyo likanisa atikali kozwa pona bofele pona ba oyo nyonso bakufela tata na mama to akufela tata to mama na oyo nyonso ya sali Nzambe apambola ya bagisa ezala mbala suka te et continuer ti libela na libela. En tout cas, on remercier pour notre œuvre, OEP, activité, ouais, ça mis vraiment. On remercier Nzambe, puis on encourager parce que nous avons toujours si ma ba leader, on a une initiative, il y a bien. Nous tous au canton, malam a raisonné, orphelin a raisonné, puis ba 2 minutes, ba on a ba possibilité dans moment où on a ça en classe. En tout cas, à côté na quand Nzambe, azong ça mingi, azong ça peut belé na ba on so ba contribuer qui na moi en plus na ba on pour que ba na ba malamu vraiment Nzamba pambola bango ezala sukate des années Nzamba pambola nanyo sa sala pata pona biso pote ibandi lelo te dukole bandi boy Nzamba pambola bana bazakata kai bana okala ko biso to bandi na ba Congo ba Rosaire to sako ko zo aho to bandi lelo te Nzambe asunga akele liboso. Eza initiative moko ya bien Nzamba pambola e opena to koloba parce que eza ebelete bazwa makanisi oyo ya ko soutenir peuple Nzambe apambola mosali oyo Pasteur Salem po baza ebelete na sena moi en tout cas Nzamba baxele mikolo ya mingi afin que initiative oyo likanisi oyo azwa ko soutenir peuple congolais à continuer ko sala yango du jour au jour pe Nzambe a ko soutenir ye na pamboli bato batie maboko na likabakaye otozwi na pamboli mosali ya Nzambe apambola bango apesa bango makasi pe apesa bango makoki ya kosunga biso ba veuve ya kosunga bana etike pe to sungama na kombo na Yesu to sali boye na ndenge tolobaka na vision na biso ya fondation Nzambe ya motema malamu kosala makambu oyo ya motema malamu tokanisi bana oyo kotanga lelo gratuité ezali mais bana ba okende l'école faza na silo faza na sac faza na cahier faza na wana eza ofelete biso to kesi ko na anglais wana pona ko accompagner pe mokonza mboka na vision na ye kosunga bandeko nyonso bazo travailler musala makasi gouverneur a ville azo sala na bandeko mususu et biso to ye na eloko wana to pesi tangu to pesi parce que na ba objectif na biso eza éducation ya jeunesse na cadre éducation nde tozo travailler tolobi bana bazwa cahier bazwa moi sac azwa moi stylo azwa moi crayon azwa boye pour permettre ya kende l'école omoni to silisi bana nyonso bazalaki des milliers d'enfants autopesi et to pesi pe ba maman veuve ba accompagner ki bana alobi nga pena zwa na bomba na komakata to mwana musu atikalaki na ndako to zwi to pesi bango na école na cadre toujours na idéologie na langage ya papa Peggy idéologie wana ezake to permettre bana na biso nyonso batanga tozana ba centre de formation ba auto école et consort donc tozana encadrement ya jeunesse na yango nde to accompagner yango na acte opposé ya bonne foi ce n'est pas que tozana ngo ebele mais muki o tozana yango tozo sala pour permettre bana na biso batanga tozana besoin lobby bana o bazotanga bakoma bakonzi na mboka bana wana bakoma basali ya Nzambe bakoma banganga donc banganga Nzambe basala makambo esengeli pour que mboka na biso ekende liboso voilà tina o to bengi mokolo parce que classe eza lundi le to déjà samedi nde to sepela ki to pesa lelo lobby dimanche basambeli et puis lundi mwana nyonso azongi na école siko côté école sikoyo qui salle sous inscription gratuite mais n'habite au foot à enseignant ni comme ça école en l'état parce que l'école privée mais confondre l'état et la privé
yo pour ko ça sous gratuité na l'école privée de kolinga mboka to kolinga chef de l'état kolinga mboka oui mais aussi kolinga penza base na biso ya ngaliema tozana bane belé bavandi na ndaku bazotanga te bako alors tolingaki na cadre ya vision tozana ngo to accompagner yango moni soko yé na groupe scolaire héros au tanga na primo c'est en fait un enseignement de qualité mais à toutes les bourses. Donc ezana ba maman musu ba ça système ya kaya bois qui sera mbongo na mukie 1000 francs 2000 3000 essentiel bana na ye batanga et toujours que na bango bongo so mo konzi aligné accompagner biso to komisa ngo gratuité a opesa biso ba moyen to komisa ngo fait les problèmes parce que awana axe na biso ya malueka pompage malueka sanga mamba école na biso ezo sala musala munene oyo esi ndimami koloba penza gratuité ndenge mokonzi asali koma ya l'état so apesi biso makoki to sala yango mais toza une école privée à vocation chrétienne et yango to sala musala wana to accompagner pe ba fidèles na biso na base na biso parce qu'un pasteur ne peut pas seulement prêcher, il doit aussi prêcher par les actes. Il faut to sala misala wana pour to accompagner ba to te na biso oui mais moi na nous autres fois que na l'école atanga ta yekola kokoma pour lobi pe ata komi nganga nzambe aza nganga nzambe ya mayele o mutu ezo sala voilà tina toza ko accompagner population na biso na kotangisa bango na vraiment na bourse ya C na mbongo moko ya C vraiment essentiel mutu no so atanga. Pesa biso quand même adresse école pour maman za na malulu kalutende les peut-être aibi kombo école mais na cité roya wapi pesa biso adresse comme adresse ya école les ali so komi na cité rétro eza quartier yebani quartier sika oyo masolo eza kitoko kimia ezali eza na avenue Kindinga numéro 26 référence na biso za église tabernacle city église catholique annonciation soko komi entre tabernacle city na église de l'annonciation église catholique okuta école ezawana oyo. En tout cas, c'est difficile au Bunga parce que ça vraiment na axe moko principal kuna na école les héros ezali wana tozo continuer l'inscription mais ezala ngo fait l'inscription yaka komisa mwana atanga na prix moko vraiment yo moko osepela to benga na bana te toza na stratégie to travailler na ba parents o ezaki mwana bandi l'école na ye a comité na suka les akutu ya kolobela mes parents ya soka komi à redécouvrir qualité enseignement autoza na yango na musala to sala pour la formation ya bana na biso donc city rétro avenue Kindinga numéro 26 toza wana section les organisés toza na pédagogie générale toza na commercial de gestion toza na littéraire pe toza na biochimie voilà ba option toza nango yango wana maternelle primaire secondaire maternelle primaire ezali ça c'est sur wana lobby plus pour la humanité éducation de base 7e 8e tokiti na primaire et puis tokiti na maternelle voilà. Bazou un examen d'état ouais bazou 100%. Si 100%, t'es faible 100%, t'es na sol 100%, exétapé 100%. Bah preuve les allez au cours à 100%. Biso formation là revendre. Le problème coûte là 100%, y a sûr. Bon église ça. Église ça quand on a même couloir au Sogomati avant comme on a terrain à régie. Église il y a communauté des assemblées dédiées Tabernacle City. En face, tous en papa na biso moto yebaramingi chez le président. Président Dié, paix à son âme. Donc so komi wano tunikaka mwana nyoso banda pompa so ozo matawa biso président Dié en face na église za wana Tabernacle City et pas ya pasteur Salem so kekutu mingi otunika na oluka garçon moko comme na yemu kwanzo ye azui amemi mbala moko po yende akumbela kape masolo mobilisation côté wana mukwanzo tupese maloba mpusana muke pembeni ya pasteur yoza leader na kaka Tsangalema ototomona o bena ba leader rebelle mais le komona na pembeni ya pasteur Salem za signification munene o trahir ba mususu otokomana ye vision za nini bambo bazoka bon vision na biso vraiment mingeza biso to ba villageois ya Malweka biso nyoso to na kata village ya Malweka to pesa ba la chance depuis 2006 2011 2018 to pesa chance bakei to tikaki mabele kaka boy ya moni le prince aussi la terre quartier se développer té ya on a initiative to vandi to tali vision au pasteur azalon pasteur abanda ba action kala mais quartier bande ça a été négligé tu dois comprendre que villageois donc ba quartier nyoso ils ont développé ba quartier na bango pourquoi pas biso pe na Malweka ya on toujours maboko na biso ba force na biso toujours pesa ye
pour to kende liboso to développer quartier na ba initiative azanango tala ko tangisa bana ofele akipaka pas même orphelin na ba veuve tout fondation Nima ekipaka bango. Nous sommes la jeunesse, nous sommes Fialukunga dans son ensemble, vos grands leaders, mot d'ordre des années. Mot d'ordre de GP, ça m'appelle, on continue, on peut ça marquer tout le monde, vous pouvez côté. Donc, siffler ko betama, vous pouvez côté, ma belle et abisso, passer Salem de Kolo, ma belle, autre, on peut ça makambu, à Kendeliboso. Merci beaucoup. Il y a Rolo Bazali, mais tout pour ça, nous peut mener à passer Salem parce qu'il y a vrai abisso à ma belle. Te soutenir vraiment parce que ton côté ça qui te foulagi moi belé mais to moni ke bazo kende yango to bi cette fois-ci biso mo photo bimisa ya biso vrai moi na mabele moi na mboka ya solo ya lukunga nde to poni papa na biso Salami Mwanda nzamba motema malamu nyuma donc to ça vraiment na simana to zo soutenir ba œuvre na moi muke wazo sunga bana nzambe vraiment ameka ko pa moleli supplice c'est un peu ça on a beaucoup d'opposition de la majorité bon. Si nous sommes tous les gens qui sont volontaires, il y a vrai habitué. L'homme de Dieu comme une souka au mot de la fin par rapport à l'élo parce que quelque chose qui est spécial pour nous, le peuple congolais pour retenir pour l'entretien abisso. Merci l'élo to souki wana, c'est-à-dire tous ceux qui ont l'occasion d'avoir orphelin pour la rentrée scolaire. To sali otoyi ko sala to pesi mbote na bana nzambe nyonso bana village city régime Aloueka pompage Kimberley bana Vietnam donc naebi ke masolo eza penza ya kovanda on est ensemble nous travaillons pour le développement ya mabele na biso to pesi mbote na ba villageois nyonso et merci et pa na yo Terminator yo masolo eza ya kala o ayebite mais o ayebi so moni Terminator akiti na terrain donc c'est que muta bouger soit azate donc tout eza ya kovanda nzamba pambolo. Merci na fondation Meta, merci na fondation Lifa wana ba partenaire ya sur ya kolobela te po masolo ezalaka toujours kokumbana bango ensemble nzambe apambola bino. Merci beaucoup Christian Boteyi, merci beaucoup Nabeto, Botali biso na ba YouTube, na ba Instagram, ba Twitter et Zaki passer Salem Mwanda, un grand leader Nangaliema en tout cas bomoni misala o asali ezala comme exemple et à suivre. Vous êtes belé boliki na l'art. Vous êtes belé boliki na l'art, mais idéologie boliki était. Toute la volonté zalango, bo continuer volonté wana pour azon sala au service des populations, Nzambe Zali, Nzamba ça, mais idéologie il y a communication à proximité, Koliana Borfène, Bavev, il y a Yangone Lipamboli. Merci tout le monde, Ozagoya.